Igela coiffe ikote. Papa na Kerwan, éternel Kenaya. Kanda, taba, ikote. Sensi. Nganda taba. Fene. Nganda taba. Chez Hugues la coiffe ikote. Papa na Kerwan, éternel Kenaya. Au 174 avenue Aristide Briand, 93 320, les pavillons sous bois. À la petite porte à gauche, association Hugues Ikoté. 01 41 55 0000. Ntaba Ikoté. Descartes Construction et yeah! Fini l'inquiétude pour la réalisation de vos constructions de rêves en RDC au prix imbattable. Grâce à votre entreprise installée en RDC uniquement pour vous, spécialisée en construction, réfection, bâtiments, immeubles, vente de terrains, travaux publics avec les ingénieurs architectes qualifiés au prix incroyable. Descartes Construction est aussi spécialisée en luminosité des bâtiments et éclairage public. Installation des systèmes d'alerte, intrusion pour des maisons et véhicules et tout d'autres services. Nous acceptons aussi les paiements par tranche au prix incroyable. Pas d'hésitation avec Descartes Construction. Vous ne serez jamais déçus. Pour tout contact, notre email est descartesconstruction@gmail.com. Notre numéro de contact plus 447 93 92 82 813 et appelez-nous pour Kinshasa plus 243 89 91 56 86 2. Descartes Construction à Tozana Mbongo Moké, opération Tongana RDC. L'agence d'export et d'import Michel Atlantic Shipping et yé bana ya Canada, bana ya USA, bomitungisa lisusu. Pour tous vos achats et ventes de voitures, pièces de rechange et les accessoires possibles. Na koti na ba koli na bino na Kinshasa, bomitungisa penza te. Please, bakoya koza koli tinanda. Pour tout contact, benga Michel Lukadi. Plus 1 508 371 60 43 USA na Canada. Pour la Kinshasa, benga na plus 243 89 551 30 38. Michelo Atlantic Shipping. Yaboye. Bazuwapi. Raph Ngindou, félicitations pour la promotion, ça la rapport à l'artiste. Que Dieu te bénisse. À qu'on n'ait pas demandé, il n'y a rien en face. Ici Cappuccino, LBG, Rambo 2, Mister Double Face, la musique bio sans microbes. Suivez Congo Promo TV avec le PDG Raph Ngindou. Eh ben, on est makambo. Bison des solutions. Nanenga mabete Congo Promo Raph Ngindou. Aza mutu aza na mbongo boga, aza na bakara danger. Donc, mutanzalate. En tout cas, félicitations, merci Sito et Oumela. Raph Ngindou, le présentateur la force créative Congo Promo. Ça la force militaire la Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo, tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Avec Raph Ngindou, Congo Promo ne tombera jamais. Piccolo Congo Promo ndé. Ouais, balobi Raph Ngindou. Congo Promo toujours, grande puissance. Come on. Congo Promo qui t'orgosse net in a film. Congo Promo, babundana nango. Raph Ngindou. Congo Promo. What a plus, what a boss là. Nabanza tupisa kino ba meilleur vina vino bande konyo so bonna kolanda ya dendu zit à travers Congo Promo dans le monde au 5 continents et vendre la paix italaka na mboka oyo tuzwani bongo na etandi oyo to bengi nyoni na indi. Voilà. Tatangunza, bonsoir Tatangunza. Mbote opandisango. Voilà, tout le monde a mbote no so to memia ngata na mpoto yo fo zongisa bisoka na kinkulu na bokoko. Vraiment, ça m'a bonné lisusu Tatangunza, tout le monde nouvelle à boyer. Ozongini biso lisusu na plateau mokolo mwalelo. Matono mingi tu es susu bon bobo misano bayo balandaka biso na yambo mbote sika bazwami kolonela bongo manaka bapaya bon bonne année pas bozali tikete nzoto kolongono musala malamu manso bokosala
na mibu oyo tokoti notre bongo mananga bapaya donc calendrier grégorien tika ete bongo maso bokosala ezwa elonga na kombo ya nzamba bakoko oyo atinda fumuki mbangu oyo biso basantu bakoko balukaka bonsomi ya Congo pe mabele ya Filika kimi ezala pa bozali toza pona bino boza pona biso toza na posa moko bonsomi ya mabele ya Filika matondo Vomake bandi kubalandi bofongola matoi lelo eza bongo ka tikotaki tata ngunza eza neloko moko tozokende lelo soki tozongi loko tomoni déjà peuple evandaki mingi soki tovandaki toyebi température ndenge ezalaki na mboka lelo nakomona na eteni ya République démocratique du Congo ovino bobengi mabele ya Filika oyo bangunza bolobi ke bolakaki biso 4e président na banda wana tolobelaki te zona bato babaki mais lelo tomoni ke bakati makambo siko ngunza lelo nakomona ke oyo babengi organisation ya Senko epesi ba résultat différent na oyo ezalaki ya seni okoki ko approuver biso bino batata ngunza te tuka wana ezali mobulu baolinga batia na réalité na mboka pamba te organe compétente eza bongo seni oyo yebani ye muta ko pesa molongi ata bozana ba témoin mais ba couvrir ki l'ensemble ya territoire te moni donc europésa molongi ndenge nini po yoza nani po nini zepeso droit wana o loba moni eza mbilinga oyo babandanga utakala parce que seniko eza bongo ba épiscope donc ba mupe ba catholique omoni donc ba ekaka bongo kotia zunguluke na manaka ya biso ba imboka pamba te réalité moko ezalaka na catholique ba kotaka mingi politique pamba te baza tene bato bakanisa bango bazali soki lelo Afrique mokili monde Congo toana des autres oyo bango baza ba promoteur nango bazali ba architecte nango bango to ba keli yango pamba te ba banda des autres na uta ba konyata babela Filika colonisateur atambolaki na religion catholique mon yambo bon to pesa ba image puis na biso ngoko to bongo ko talisa po bato bazoe baten eza na réalité moko moni pozwa nyama il faut l'accès na yambo bolingo il faut tana ilobeli ya nyama na ba geste wana zo caresser na sasa poil domona ko même mbwa na yo faut dire poussa pembeni na mais yo zo tikala kaka maître ya mbwa wana po mbwa na obéir na yo otambuse selon volonté non selon volonté mbwa moni ndoko mona ete ba relaxa so lokola bazana biso mais bana biso te pamba tele bayaki na mabele ya Congo to bonga Afrique bayaki na ordre nzambe te bati na manzambe bayaki na ordre ya roi Léon Paul II to tia ba image sima ya mbona to kwa bonko pesa ndimbola lelo président na bango ya Senko abeshole ozo koloba kozana kombo ya mutagani ya molongi ya moto profite koloba ete kombo wana yazo tanga wana ke failu mutalongi sikoto tela bana sima ya failu inge takoza mukonzi twaza ko incarner pouvoir ki bokonzi mais munamta ko kambani leko na ye moni munamta ko kambani leko na ye alors passer ça la nini bai o bana sima ya failu nde koko izo sala mesika wana pamba te baza na connexion na libanda ya mboka o bauluka pasi ya Congo b'impérialistes multinationaux bango wana ba pouvoir occidental o lelo o bazoko kolinga ba maintenir Afrique pe Congo na bas de l'échelle à genoux moni en réalité c'est une quoi ko bongo kozela seni na bomoko na boyokani azela résultat au Seigneur ko pesa mais il déjà aolinga ambrier pour semer des autres bango bana eloko molinga ka soulèvement populaire mais ekosala makapete pambate bino ba catholique bokolonga katena nyonso bokoluka mabele ya Congo bayebi yango nyonso babengaka bato ba marche bazwaka échec pe lelo pe ozo peka échec nyonso o bango bakolinga même eza volume même eza vérité ba lobby ekokende kaka à la contre ya vouloir na bango po il faut nzamba bakoko faut fumuki mbangu a maintenir bango en échec pamba te toi sous na basu na réalité donc eza chaos eza échec ya occident ya pouvoir chrétien baza sous te donc basu na contrôle ya Congo te spirituel yango moni eko moni sama physiquement pe ba ozaka en échec moni donc
lelo na air tokomi boye ngo toza nango botona besoin kimia na mboko na biso c'est boza l'église boza na katikati mais c'est boza ko pencher bale na tendance moko pamba te senko azo soutien mingi libanda na ba impérialiste ba soutenir bango po bazade bazabongo donc ba robeina na ba ordre na ya batalibanda or batalibanda ba omona nini ki Congo za lokola bilanga na bango o bango bazwaka na bango biso bakolo mabele to zalaka bongo non ekoki ko salama bongo te donc to profiter to loba abe Chole oza moyindo lokola biso boto abayindo mitia nisika kiboyindo kokosa mate pona soutane pona message oyo ya colonisation ozo ko continuer pe bongo su image oyo ya papa na biso mukuna ingeta na kiboyindo osali malamu o reprocher abe Chole mambiazo linga sala des autres mais na kozonga makanzi otala oza kati na message yo za ko véhiculer eza message moko na abe Chole donc boza ba christianiser bino mibale moni donc catholique aza mama boti bino binzambi ba groupe de prière ba ministère wana bozola ozana makokite ya ko reprocher abe Chole donc tika biso bangunza o tozana bonzambe bo questionner bango totelemela bango poyo ozana ni soutien spirituel oyo ko protéger yo donc ozala ko bala naka na bango donc Jésus wana bino bo sambela aozala kaka bobozaka kamona abe Chole donc bosela ngo soki boliaki mbongo biso tosala ngo pona ko batela bokonzi ya Congo oyo transiter et pas ya Nkumu Kabila Kabange moni obiso tozo donc soki bosela on intérêt na bino ba mbongo tout ça biso tosela ngo pona mabela fomukimba pona mabele ya Mbuta Lumumba pona mabela Mzee Kabila na tosala to batela mabela bakoko na pouvoir ancestral moni donc to le ba bosimba tata pour lobby Congo ya na vocation au Congo azana ngo abikisa bayindo donc soki to kanyi munoko ezala koko so ezala mbeba ya tozo loba pour la musa peuple ya Congo donc koyeba ete catholique aza na avantage na biso te ye mutu ayaka kokosa biso ete nzamba na mwana moko ete nzambe vedi alobi nyonso o eza au contraire ya vérité mon affaiblir biso ya ko toana élément moko la kisa koyeba mission catholique oyo ayaki na bela Congo azwa ke tinda ya nzambe tazu etinda ya roi Léon Paul II oyo aya kokosa biso ba yindo bakoko na biso ete bongo ba désintéresser biso bozui pona état ya pauvreté ou comme état ya faiblesse okondima nyonso ondima conseil nyonso te mabe to ya malamu ndiko mona ete biso te baki nzambe yambo mundele yambo katolika ya oyo atambulaki na colonisateur na ba administrateur belge à favoriser bango à désavantager biso à défavoriser biso donc lelo catholique azo continuer kaki tinda wana basango ba abbé blanc baké ba légué mission wana na ba abbé noir na ba prêtre noir ba continuer ka poursuivre intérêt ya métropole et to kotia élément moko oyo ezong sabino makansuke ba ete mission catholique azanango kino lelo na mabele ya Congo tolanda biso nyonso wapi oyo roi Léon Paul appelle sa mitindo na ba employé na ba travailleur na ye donc veut dire patron roi Léon Paul appelle sa ba travailleur né catholique o lelo kitami na ba catholique na ba prêtre noir ba diacre noir ba pasteur noir bo kitinda ngo ezalaki nini po ba kokosa yo moto mondo oyo linga okosama kasi lelo na travers élément oyo nayebi ki rolamuka pamba te oza mwana fumuke mbangu ulingi mabelo na filika nde biso tulingi yango ekoma na bosomi ya solo pena koleka tolanda élément oyo matondo. Bonsoir à vous, à toute l'équipe technique du Mérite panafricain. Bonsoir aux collègues panélistes, aux amis et aux autres. J'ai plaisir à débattre avec eux. Un grand salut, un immense salut surtout à tous nos téléspectateurs, à ceux qui font qu'Afrique Média, c'est pas une télévision et son public, c'est une grande communauté au service d'une grande idée en marche, le néo-panafricanisme. Une Afrique libre, digne, égale à la table des grandes nations, de la Méditerranée jusqu'au Cap. Il faut dire quelque chose dans l'échec, parce qu'il faut bien l'appeler comme ça, franco-belge au Conseil de sécurité des Nations Unies. On sait qu'un intense lobbying est mené à la fois par les Français avec leur siège permanent et leur droit de veto, et par les Belges qui ont un siège provisoire
pendant 2 ans, de 2018 à 2020. Tous deux se sont ligués contre le gouvernement de Kinshasa et contre ceux qu'ils estiment à son service, c'est-à-dire la CENI, la Commission électorale nationale au Congo, c'est-à-dire qu'ils s'ingèrent directement dans les élections congolaises. Il y a plusieurs enseignements à tirer de cet échec, puisque les Russes, les Chinois ont mis en échec complètement le bloc américano-occidental. Le premier enseignement, c'est que dans notre monde, il y a, comme au temps de la guerre froide, il y a de nouveau 2 blocs. Il y a le bloc américano-occidental qui est le bloc de la globalisation, du libéralisme, de l'impérialisme et de l'exploitation, celui qui veut recoloniser l'Afrique, et il y a le bloc des nations émergentes qui veulent un monde multipolaire. Il faut dire une seconde chose, c'est l'enseignement géopolitique, c'est que quand on dit monde multipolaire, nous n'y sommes absolument pas. Le monde reste dirigé par la superpuissance américaine et ses alliés, pas seulement ceux de l'OTAN et de l'Union européenne, mais aussi ses puissants alliés asiatiques, le Japon, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, Taïwan, etc. Il faut constater qu'entre ces 2 blocs, celui qui veut maintenir la suggestion néocoloniale et celui qui tend une main précisément pour arriver à ce monde multipolaire, l'Afrique doit choisir, je le répète inlassablement, les alliances géopolitiques et géoéconomiques alternatives de Moscou et de Pékin. Le second enseignement, il a aussi valeur générale, cette fois-ci plus seulement pour toute l'Afrique, mais pour les peuples du monde, c'est que maintenant que le Conseil de sécurité est neutralisé, qu'il n'est plus la chasse gardée des Américains, de l'OTAN et des Occidentaux, le Conseil est neutralisé par les Russes, par les Chinois, mais aussi par les membres non permanents qui se sont alliés à eux. Je pense particulièrement à la Guinée équatoriale, qui occupe aussi pour 2 ans un siège provisoire depuis l'année précédente en ce qui concerne Malabo. L'ONU aujourd'hui, c'est un grand ensemble inutile, puisqu'on a un Conseil de sécurité qui domine à cause du droit de veto des vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, qui domine une assemblée générale sans pouvoir réel. Il y a maintenant un Conseil de sécurité neutralisé. Ça veut dire, je le répète depuis longtemps, que l'ONU est devenue inutile, incapable de ramener la paix au monde. Elle est une arène où s'affrontent les 2 blocs. L'enseignement numéro 3, il concerne le Congo et les Congolais. On nous disait que Kabila était le problème. Quand on voit cet affrontement depuis une semaine sur les élections congolaises, en particulier au Conseil de sécurité, on constate que le problème du Congo, ce n'est pas Kabila. Le problème du Congo, ce sont les Occidentaux, et c'est la Senko, les évêques congolais. Kabila, dont on disait qu'il était un apprenti dictateur, il apparaît comme le père de la nouvelle nation congolaise, celui qui a promis une alternance, qui l'a réalisé, celui qui a organisé des élections générales, celui aussi, il ne faut pas se cacher, malgré tout ce qui s'est dit, tout le conflit qui opposait Tshisekedi à Kabila, eh bien Kabila a su tendre la main, il a su accepter une défaite électorale. C'est tout cela qui rend fou les Occidentaux. L'apprenti dictateur, c'est l'homme qui a amené la paix, c'est l'homme de l'alternance aujourd'hui. Et ils sont obligés à Washington, à Paris ou à Bruxelles, malheureusement de le reconnaître dans ce plan de son action, même s'ils tentent de saboter celle-ci. Le duel de la Senko contre la CENI congolaise au Conseil de sécurité, c'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu. On voit une église nuisible qui ne veut pas la démocratie, qui ne veut pas la paix, mais qui est prêt à précipiter le pays dans la guerre civile parce qu'elle défend le choix de Fayoulou. Comme l'église, le candidat des Occidentaux, comme les évêques sont des évêques compradors au service de l'Occident. Il faut arrêter de dire d'une part que les évêques sont des hommes de Dieu
comme le répète inlassablement la presse néocoloniale belge, la Libre Afrique par exemple. Mais il faut arrêter également de dire que les évêques sont au service du Congo, du peuple congolais, ou qu'ils représenteraient les catholiques congolais. C'est une imposture. Les évêques, qu'est-ce que c'est? Ce sont les agents du Vatican. Le Vatican, ce n'est pas une puissance qui s'occupe des cieux, c'est une puissance terrestre, un petit État avec un immense soft power, c'est-à-dire la dimension de la géopolitique, du pouvoir, de la puissance géopolitique qui ne s'applique pas sur les armements ou la force militaire, mais sur tout ce qui est du domaine précisément de la religion, de la culture, etc. Ce Vatican qui, depuis 1000 ans, est une puissance temporelle, qui mène une diplomatie hyper active depuis le début du XXe siècle. Le Vatican est présent partout. Ce Vatican qui appuie, parce que ce sont des habitudes qui sont prises lors de l'ancienne guerre froide, par anticommunisme, à marcher main dans la main avec les Américains et les Occidentaux. Ce Vatican qui a aussi, il faut le rappeler, en plus de cette puissance diplomatie, des services secrets qui sont considérés par la CIA elle-même comme certains des plus puissants au monde. C'est ça le Vatican, puissance terrestre, je le répète. Le Vatican, rappelons quelque chose, il a un intérêt direct au Congo, parce qu'il est en train de perdre les âmes, son pouvoir spirituel sur les masses congolaises. Le Congo a une particularité, il a une église chrétienne nationale qu'on appelle le kimbanguisme, qui est issu de l'œuvre du prophète Kimbangu. C'est un des héros de l'indépendance contre la Belgique dans les années 1920-1940. Il a été emprisonné, persécuté, condamné pour sédition. Le Congo a fait un procès en 2012 pour le réhabiliter. Le Kimbanguisme, c'est une immense église nationale africaine. Elle dit notamment que le Christ était noir. Mais c'est surtout une puissance politique qui contrôle de nombreux fiefs, qui a ses milices d'autodéfense et qui, on y revient, a un crime impardonnable, c'est celui d'être un des soutiens étroits du président Kabila, dont beaucoup de proches sont membres de cette église kimbanguiste. Enfin, dernier renseignement à tirer, c'est que Kabila, que l'on disait taiseux, que l'on disait peu intelligent, moi je l'ai rencontré en tête à tête, je peux vous dire que c'est un homme brillant et qui sait parler. Kabila, il s'est révélé un tacticien qui vient de mettre KO les plus grandes puissances occidentales, États-Unis, France, etc., et le néocolon belge. Il vient non seulement d'offrir à son pays une alternance démocratique, mais il l'a amené sur les critères de la science politique et de la vie politique européenne. On va en effet au Congo avoir une cohabitation. Une cohabitation comme il y en a eu sous Mitterrand en France ou sous Jacques Chirac, on oublie de dire ça. Le Drian qui est en pointe dans l'agression contre le gouvernement Kabila et contre la CENI, Le Drian oublie qu'il a été précisément un des hommes de cette cohabitation sous Jacques Chirac. En effet, de quoi s'agit-il? On a petit à petit non seulement les résultats de la présidentielle, il faut arrêter d'écouter les billevesies des médias occidentaux qui parlent par exemple d'un poste d'ambassadeur pour Kabila, etc. C'est vers le Sénat qu'il se dirige. Enfin, on a les résultats des législatives nationales. Là aussi, victoire écrasante du Front commun pour le Congo. Ça veut dire, puisque le Parlement national congolais est celui qui choisit le Premier ministre, que Tshisekedi va devoir gouverner avec un Sénat, avec une Chambre, avec un numéro 2 issu du FCC, avec un Premier ministre qui va être choisi par l'Assemblée nationale, aussi élu du FCC. C'est une cohabitation. Certains ont déjà dit d'ailleurs que Kabila gardait les rênes de ce système. En tout cas, c'est un superbe coup tactique. Échec et mat à ceux qui voulaient détruire le Congo, échec et mat aux Occidentaux. Mi parlait déjà bimi eza libanda na misu na nga nazomona ngo. Et troisième pe kolika ndenge lobaki troisième colis déjà. Ngane libanga ti. Ona yawa te. Na yesi zibe service. Na zwakata 37 colis awa na zibe service na mbala moko. 37. Oh, ngaku na banga ki na esi mwana tiaka 3. Ah bon? Yiba yango na kiserie na bango ya musala.
baza pe na Brazzaville. Mwana lobaki nanga pe na Angola bazali. Bazali na Angola, bazali na Brazzaville. C'est que tobenga bango monde entier. Ukanseri ukola mundele. Na moni yango. Acha mundele te. Azakia. Yo mutu za na France. Précisément ezala na Paris. Ezala na Rennes. Ezala na Lyon. Ezala sika nini. Soko uza na poli na yo. Kunyoko mana yo te. Ba numéro na biso yango wana benga na yo. Zibe service aku livrer yo carton. Pe ko retirer yemuku akuya kuzwa yango. Pe akuya wena Kinshasa. Kaka Kinshasa te ya Maniata. Makalu. Na Point Noir, na Brazzaville, na Angola, na Kinshasa, place à Robunga ezate. Hugues la coiffe Ikote. Et enfin, je suis arrivé. Salon Hugues la coiffe Ikote. Non seulement c'est un salon de coiffure, mais aussi une machine de transformation des hommes et femmes. Regardez-moi comment je suis. Vilain. Mais attendez, 2 minutes. Bogart. Vous allez voir. Hugues la coiffe Ikote. Votre salon de coiffure mixte afro-européen situé sur la Nationale 3 au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois. Pour plus de précisions, veuillez nous contacter au 01 41 55 00 00 ou encore sur notre site hugueslacoiffeikote.com. Nous sommes ouverts tous les jours de 8h à 20h, même les jours fériés. Hugues la coiffe Ikote, l'homme qui coiffe la ville. Hugues la coiffe Ikote, le salon de coiffure mixte afro-européenne de proximité. Au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois sur la Nationale 3. Un seul numéro, 01 41 55 00 00. La beauté de votre chevelure chez votre frère. Hugues la coiffe Ikote, même père, même mère. Chikicha, chikicha, cha cha. La beauté peut tout changer. Salon Hugues la coiffe Ikote. Quelle beauté! Sexy pour les femmes, ndindindi pour les hommes. Voilà, et qui tatangunza na kotala ilima oyo bande kusoki botali yango soki pena oza mwana ya ekolo Congo, soki pena oza congolais, bientôt benga zairo peut-être pour Congo yango tokomi omona kaka o Congo mais o ba papa ba monaki à l'époque na oso to mona na Congo donc to éviter tala gauche tala droite to lobela na kati tatangunza oyebi na otala elema oyo soko za peuple congolais ata bande koyo tozwami bongo na diaspora na bao baza na mboka na otala elema oyo donc Léopold de donc atindaka ni bamupe bakosaka biso donc yango lelo tomona bamanifestation eza nango kosalama bato bazokokufa nzoka nde yango bango bayelaki biso baverse mpo emema biso na mabunga donc ti sikoyo tozokontinue kaka kokosama tatangonza nde mpona kotala elema oyo eza pasi ingeta eza pena pasi eza pasi komona bapreuve oyo po toza na diaspora donc mokili ya preuve yango bamona bapreuve wana omona ete mission wana ezokoba kaka na bamupe oyo bazopoursuivre mission wana donc baza lokola bachien de chasse donc baza na avantage ya motu bake na mokili ya banyama nzoka mbwa mpe aza nyama moni to azosala chasse bandeko banyama bachimbiriki bamboloko akanga bango na profit ya motu la motu afutaka mbwa na ye ebwele na ye nini afuta mbwa nini kaka bamikuwa bamiete yango moni bango bana bassurance soki des autres bimi bakozwa avion visa facile bakena bango Italie moni d'abord linga des autres na Congo comment il faut ça soulèvement soit disant ako briguer soki 4 3e mandat tout ça le kabila ndolo baki ako respecter constitution ndenga lobaki ndenga ke moni donc etant que baza ko inisa biso ka ba kondina biso ko nani ba kobondela biso moni ya réalité moko so tuni mboloko akoye biso vomini butikila ngalio na zamba que mutu aya ko contrôler zamba parce que mutu aye ba mbolo ba koma ba marchandise abon bango a grande masse
mais Lion a yebi kete bango baza pona nga tout ça na pona bango. Donc Lion akotake na nyama akotake mutu pour tike les zamba parce que ya kolia bino successif ma beza kolia po ya vivre mais azolia bino te pour la e-commerce na e moni lelo minera Congo ezokoma commerce bazo commercial veut dire bazo piller on a loba quelque sorte parce que prix bango bazo taxango révision ya code minier parti ni opposition appuyer à lobeliango kaba catholique baza ba indo bako ko puyer pango. Voilà, Tatangunza metoko mawana na yebike point wana vraiment lelo ezati kotaka Tatangunza. Mais na komona pona question no to ya kokoma to koma na elema oyo epesi batu passe, epesi batu nzala na mitema, epesi batu be émotion. Ki Tatangunza mais lelo soki 5 pour ngana to sala ba thèse oyo pour to sala synthèse ya réponse ya question auto tuna ki opona nini 5 apubia kinde oyo kopesa biso na elema oya denzuduzi tuna ba recherche apesi biso en direct à diaspora qui mais ceux qui 5 a publié qui yango bongo pour bazaki na ba observateur o bazaki na be tandi na bisika nyonso au peuple congolais kendaki ko voter nde yango balobaki boye ke bango bazana preuve ce ko preuve yango batindelaki bango te ndenge batindelaki na seni bango bazalaki na bato bazaki immédiate et bazo basali contrôle ba moniter non bazo na fiche na bango ndenge la ki soki ba soki saki na 934 personnes na 934 ba betekaki ba kangi ba photo ba sala na système ya oyebika lelo mboko biso toza déjà mboka technologie nde yango esalaki basala ngo bongo yango moni ba publier ki na bango ndengwa pour bazalaki na preuve matono mingi mopanzisa ngo kasi yango toloba te na kati ya ndako soki mambo ekomobi malibanda seki olingi mobulu ezala ikokoma na ngongo ya koganga omoni lere ya zana be preuve il fallait qu'il y a pousse na pembeni ya seni remettre ngo seni non ta réception de zwa ki yango yo mais yo déjà osala déjà déclaration na média attention bango ezani moni bango baza basali occident bazozwa mitindo libanda pambate fortune bango soutien mingi bazwa kanyaki ota libanda pa bato balinga pasi ya Congo pe Afrika moni donc baza pona bolam na biso te sikoleo se libanda bongo ebite ko exciter population na soulèvement populaire bakasi kozala ba mort kozala ningi sala banda abanda kubomisa bato banano na de banda bomisa bato sadi ni pona bato wana de coloniser la cache bo plutôt la cache ba pauvre bana baotika la wana ba fele wana asala bangoni mais toi bato mo photo meka ko réfléchir azwaka mabonza ba mambebele bele ça déjà nini bekolo ngitonga na mbongo na biso mo mabonza batiaka mais tufuta aso bekolo tufuta bopito wana basala kani moni Tatangunza ezati kotake vraiment que balobi Tams Mani pour mo boss Rafinginda vivala ya denzu na année 2018 oza osayum sakito ko Tatangunza na kotala lelo bobi ke Joseph Kabila ndenge boyi so 4e président na kotala lelo pona makambo to zoko lobela kaka pona ko tambusa mboka Congo ba Kolbati ba Kotono eza ya kala lelo so totali na ba internet bisonyo so tuzana diaspora na ba obazana Afrique so okei otala ba documentaire atane bolobela ba Kolbati wana ba documentaire ndenge bayibaka ngona ba pays oyo yaka kwa puye bazoko lakisa biso mais ni o pe zangi ba lakisa biso documentaire ya mutu oyo alona ki yango na mboka Kongo matondo ya mamtuna oyo tomekana ko pesa mandimbola na ngonga peneza te milenfu bolimbisa ingeta moni lelo soki senko ba mupe catholique otwana etumbana bango po fo batika mabela Afrika ndenge baaki fo bakende pambate spiritualité wana iza ya biso ba indote ila aksi biso ba santu mingi ya bango piko tu ba dekora ke mutu mwindu satana ndeza mutu mwindu batie nzambe mundele monde bango ba mupe ndenge baya ndenge batu ba binzambi oyo batu bazolinga basa déclaration mo za sens te bazolo ba Yesu nzambe Yesu azana loposo alata loposo pembe donc so Yesu nzambe donc nzamba mundele to ba balani kana réalité catholique akumbaki parce que boni boko finga lelo e catholique so pasteur mukuna na boza na qualité wana te omoni botika itumbana ba kunza babu na mate biso to na mobilité wana yako tindika bango libanda milenfu pesa ma 2 minutes ngana donc ozomona ete donc église catholique eza des autres en Afrique moni ya moni eza malamu ba dirigeant biso ba mona ka injustice catholique azo sala po ba longola kondima epai na bango moni dans nature eza ko s'imposer au fur et à mesure bazo na religion africaine
pas avoir soutien, pas avoir appui physique et spirituel. Mais qui est catholique, pas la popularité soi-disant. Pas chaque jour moins ils ça la crise catholique. Il faut que ma belle Afrique. Pour ça bangote Congo c'est catholique. Na biso tonyo quoi, ba sang bazo souffrir te bazo baliaka bien ba kuva fandi pa fanda wana transport ofele kabiron ofele ba biso tonyo kama. Mbongo pe bazo liaka. Ya bango baza bien biso tonyo quoi. Tozano na diaspora talandi ba décembre janvier ba mbongo kimi na Afrique. To suffit à tous à combien futanda ku karabira ba bill tout ça ba facture belé de tout ça. Nyon se to futa awa. Sili pour mona ina no renouveler tes meilleurs ou qu'il ne faut pas jouer. Oza na wa problème. Moni donc ni to za donc ki to nyon comme moralement. Donc to za l'est au sala les musunzo te boyi nango ke mais faut que ne musala pour fin du futa ndaka bato. Faut futa faire assurance à mutuka. Faut tia karabira faut zong ça. Donc en bref, ba congolais to biso ba into ko kite lelo ko sa masusu soit disant na moi hypocrisie catholique sala ka koloba lokola bana mikili lokola ba santuté ba zapena ba bomi ba bato ba bomi pena ba congolais ba bato bomi ba boma pena ba indotilo ile po ba linga ba semer des autres po bango ba profiter les ba diviser biso bango ni bazo régner. Donc mutu oya ozala derrière catholique akita mata ata pona maza mokonza okambate po milima kongi pia nzela te catholique azo susu instixé na mabela Afrika. Donc net le baki spirituellement déjà catholique monde occidental ne contrôle plus Congo pe Afrique. Il y a une action tout à mener physique aux échecs. Pe o akosa la libala na église catholique. Alors zoka échec. Quelque chose même bien ta gagné qui bako kanga pena miso ba pesi au Congo pose zoka échec. Matondo. Vraiment donc na komona eki ce qui pasteur moko na ndenge ti koloba donc yepe azana droite ya ko répondre avec chole. Ala qualité wana ti pa mate ye aza ko bala na kaka na région étrangère. Ye azo kanchaka veut dire nzama na mona moko Yesu mutinda miabutu Yesu ya kobikisa mokili. Donc ye pas na fausseté, ye pas zo continuer kaka message ya colonisation kaka. Donc ye pas kaka moko ya mbwa oyo mutu mundele nde mutu ya lokola mbwa oyo bake na chasse na mokili ya ye moko banina na zamba na ye. Bango baza na mokili ya ba yindo te nde bazo kosa ka ba yindo ye pas na moyindo. Moni donc soka kolinga nde avutuka. Veut dire areno sa azali kabako kamba. Veut dire aya moni aya landa malongi ala na sigma semono anza po azo makoki wana siko ya ko s'opposer contre catholique. Ya opposer bango si base de quoi? Pamate ba bimi baza bana catholique aboti. Mais siko nini zanga ka bango tatango. Kasi moni lokumu honneur ki orgueil baza na ngwana. Bon, et comme ba gabi business na bango. Amona ke kango la population wana ba debt wana baza pour ye ba fan club na ye. Babetaka maboko bayembelaka bango si donc bakoma lokola banzambe na ba magabi bango basali. Donc akozala te na likanisa ba et on sait ça fausseté. Asa ile otako de eza fausseté basala bazo véhiculer message ya colonisation. Oyo nyokoli bakoko na biso. Moni. Donc yango te ko na ebite na Kasai na bayi na Kasai bakoko pose wa diamant l'état colonial. Zaki propriété bien privée à l'état ko sima diamant to ko mona ngote. Moni sikoyo bata bongo yango ozo véhiculer message na bango. Non, tout ça ba tuto kanisa. Mon doit photo un message national. Oyo bongo papa, moni apesa matia na bana, oyo zobala na capacité bana. Te fumukimba apeki matia na biso. Ba munza potolesa bana bile ko longo bana ngonga oyo sengeli. Moni ya monto zoloba ete boyebi pato okende te bomo na musika te. Bo tika to comme na ile kwa chaku. Moni oyo tozozwa maloba ya mutu nde fumukimba mukila molimo. To rappeler to tozo mekola nkota wana poto interpréter les bino mai oyezali. Moni donc totika bakonzi na biso na maboka bapaya te to livrer bango te. Soyo mupaya aboyi mukonzi na bino bino pese maboko. Pamba te soyo mupaya ndimi mukonzi na bino yebaki mukonzi wana aza bel et bien na maboko na bango, aza marionnette na bango. Moni faut passer la bras de fer. Bras de fer, voici la bras de fer en Occident. Il y a un monde toujours pouillé même pouvoir en place. Pas battre tout le monde, il y a la bras de fer en Occident. C'est ça que nous voulons. Que les bons la bras de fer en Occident, il faut pas zone à sikoyo, na force, na soutien spirituel. Il y a biso bayindo, pour bazo makasi à confronter ce que le poso pembe. Sans quoi bazo la kara toujours na ba bokamba mina bonzambe na bango. Parce que il faut soutien mouezala. La bateau ba simbi boye biwana, région africaine. Ko bongo tozo bongo na biso baindo mon donc en bref na mpusi to loba nini yo tozo linga bomoko lisanga atako failu atako tisekedi baza baindo
mais église akabola bango te bayeba sima na bango bakabola bango te soki babotani na makabo akokamba Congo bakokamba na moto akamba leleko na ye mais bakotutanisa bango mitu eza nde koluka avantage ya Occident pamba te baproposition esalama kaka na Occident le baokinde bozowelisika oyo akopesa pourcentage moni mambeleka na Congo Brazza guerre pétrole ezalaka wana lisuba azwaka mais le amoni ke bacontrat signé bacontrat pétrole signé ezalaka na avantage mingi ya loposo pembe moni alors ça soit ce que proposer pourcentage ya mingi koleka bazong si ça sous par force le ça soit que presque 40 ans na pouvoir bien sûr afandi wana illégalement donc okite obunda biso na biso toza bomoko tozo salela tanto kato siko tata ngonza na komona ke na ndenge yo lobi opesi bango baza ba mupe bango ba eli biso po ba mema biso ka toujours na message ya colonisation mais siko bango ba kindaki ba chaki même ba témoin wana ba sala ki volonté wana ya kotinda batu ya combien de personnes bango ba tindaki etake bino ba indo bino bangonza boyebi passe ya mabele ya mfilika pona nini pete bino boko singa bango même audience même négociation moko boye pe bo contribuer na idée mais bino bo lobaka kaka mais tout monde bino bo pratika kate quand même ingeta yango ezali suspect pour ça pamba te fumukimbango physique nkamba ya fumukimbango physique nkamba ba autorité to ba mona nkamba ingeta singile bon nkamba yeba nanu yambo ko bongosana na kati poto balana na partie spirituelle au région africaine to balana poto comme bokasi so catholique azozwa les devant zali sous faiblesse il qu'est-ce qui mbangi c'est milien fo limbisa moni donc azoyeba vocation za na ba mukumba za na ngoti moni yango niko bakaba ba mupe ba continuer ko mona na comme si Congo za ya bango te Congo eza ya bango te Congo eza ya bakoko babiso nde batikeli biso bakitani na bango pa mate bango balingeli biso bolamu yango mona ki babokola ki baboti na biso malamu pe baboti na biso babokoli biso malamu donc toi na souci ya Congo koleka loposo pembe pe loposo pembe le razoya na mabela filika hotel avantage na ye ndenge nini akotika na ignorance akotika yo ozala kaka na état oyo zawana po omona yende aya kobikisa nzoka ya opeso ba miette akosala nyonso oyo eza bongo bolamu ya bana na ye donc biso botoluka ya biso bolamu ya biso bosomi pamba te bakopesa biso yango te lokola cadeau alors babande kokosa biso na religion na bonzambe et pas to bana po za bonsomi na religion pe na bonzambe fran to débaptiser to yeba nanu Congo to Afrika ila krami mabe pamba to pesa ka mu Congo na batinda onza matinda ka pona biso moni fumu kimbangu 30 ans na boloko passe oka na boloko moni babeta fimbu tongo midi pokwa les 10 premières années ko boka na maya mungu ko zokise ba pota na fimbu mais bayindo wana bazota likanisité ke mobiki na biso bakangie na boloko basalata manifestation ta soulèvement et populaire ezala kité pamba te ba kota kité na sanga fomu kimbango akumbela kibango distraction ka ya catholique ya bamupe ya état colonial ya belge et pesi bayindo ne ta ya kobanga yango moni faut convaincre kobanga yango moto lobela bango catholique face à face toza ko reprocher bango batika ma bazosala pamba te bango bayindo o alelo bake kotanga makamba bapaya bayesu bakosa biso makamba etangelela abe shole aza moyindo ti na tolukela bolamu même ya libota na ye comme bango babona bango kotika bana kobota ingeta aza na famille na ye na toluka bolamu ya bana kazine ya lobby donc il faut abala na religion africaine nde bongo akozwa sikoma ye oya koloba iza bolamu ya biso bayindo menangonga o bazaka na des avantages na biso bayindo matondo yango mona tokopesa sikoyo eyano na mutuna utuna kibiso voilà que tatangunza soki ya denzu apozaki question wana eza pona oyo ke tozo mona selon ba analyse oyo tozo kosala à travers média à travers communication alors que tatangunza lelo to moni bazui bango kaka ba mupe to yebite oyo lelo peuple congolais telemi bazui mwana mboka bazongisile ki bukonzi bitumbe zalaki ke ya kolongola o étranger oyo ayaki ko diriger mabele ya mfilika akende sikoyo bazui bazongisonga na mwana mboka mepesi mbutu lelo na komona Félix Tshisekedi mwana mboka
oyo lelo bapesi Kivu Konzi pour papa a lité depuis à l'époque de Mobutu a Memi aye Kabila le père petit-fils lisusu oyo azwaki wana donc to monaki oyo asalaki na papa Etienne Tshisekedi mais lelo bango na bango bana est-ce que ba négocier état que jeunesse ou bien balandika oyo ba papa batikaki poto mo lelo Kivu Konzi eki na IDPS mais peuple congolais a telemi à l'obité donc elingi comme la guerre ba tribu tatangunza na komona Félix Tshisekedi lela azwi Kivu Konzi na bino bangunza bolobi nini pona mabele ya Mfilika ya Kongo. Ingeta azali moko na kati ya bilaka moni prophétie eza na de alternance ndenge kokoso eza na mokila mosuni et handicapa quand même bilaka na bino po ekokisama de tote koloba mutu abotama na likaba bali mena kokola azwi kokoso bakati lokolo akomi na kokoso likabone asaila pamba tayaki doni za molimo te fela fuko sa mosuni akomi na kokoso donc comme état physique ya Afrique ya Congo actuel ils ont bala na état spirituel na qualité spirituelle na biso donc ils ont pesa biso moi décadence moi passe moi incompatibilité zali ndio komona ba programme ezala prolonger ba imprévu zokoma continuer zozala matondo pamba te ba Congo bakambaki dans la 4 grandes tribus et ba équatorien bakamba qui zone Swahili kamba qui pointe ce bongo zone Kasai Kambi zape bongo malamu mingi komiko ke la kati na mabele ya Congo po ezo sala pera par ya mboka iketa ngeta ko bola mwezali pamba te mupe otobera mupe abomisi batu soit disant Kabila lingi a internaliser na pouvoir soit tobaki Kabila za mona bilaka tani amemi Congo na kimia tani azopesa apesi bokondi pe na kimia bobengi EPPR ya démocratie mais ils ont mona na papa na nyanga ko sa iloko ya sali bongo toke tozonga bokondi balobango barachaka ngo bape mais ya pesi yango la contredit même badage wana que le pouvoir s'arrache mais ya pesi ko pesa pas mille soki lelo na bosemba lobaki atie ba char de combat atie bana moura atie shadari yo sani to sani boko soumettre nango ba mindele bazati tata kongeza subako yate pamba te batwaye bate omoni Chine aza poa omoni Poutine il reste aza poa même ba américain mais bazo banga de so asine contrat na deux pays wana baza ba baleine bazo peser baza bankoi mais aboyi efiso du aboyi ben de ça na Congo. Donc abo makile tanga nani aboyango mais Kabila Kabangi voilà et peuple congolais ezanga ya dinzuti na diaspora passe ya diaspora et l'équipe passe à Congo démocratique oui bien ngonza to pia ba détaillé lelo na osepela na bandeko bazo sala communication ndengi biso pe tozo sala soki tozu bilan ya année 2018 pour 2019 ba sala la biso peut-être to mona modernisation to tindite mais ezaka ka propos to moni lelo bazo ko graduer batu na Congo bazo sala boye jamais mona ba sala ba point de vue même ka ya betidia to ke ka na betidia pour lelo so betidia bazate c'est que donc mboka wana eza mboka te mais diaspora to yebi mais tata ngunza olobi bien aboyi makila etanga que Joseph Kabila Kabangi batala ndingi asali passation de pouvoir avec mwana mboka Félix Tshisekedi Mulombo est-ce que olobi bien abo makila etanga siko na Tshisekedi na Kabila nani aza sangrine sanguinaire eza mo lopoto biso bantu toza ba sanguinaire te bon bien sûr bon on a rectifié alors bon on a fait Tshisekedi na mwana mboka Kabila Kabangi nani oyo atangisaka makila te na bango balem tatangisa makila te bango te bazaba na Congo ba indoti balingi mboka na bango yango babunda pona mboka na bango mais c'est que totika ba catholique quand même pour na kotala bino bangunza donc bino nde bato bolingi passe à Congo lelo soki tozwi Kabila Kabangi après ta serment na ye na nini na kati ya République démocratique du Congo ngeta to kende boko ba ouais okomona que Joseph Kabila Kabangi depuis après serment na ye soki na bosanité soki 2000 2001 donc kobanda 2001 ti 2004 soko zoki déjà tozale déjà na 4000 na 4 millions mais lelo au nombre oyo yatiki asali combien de temps na pouvoir totaka 18 ans de pouvoir siko nombre boni oyo yatiki soki bino bangunza ke bozoko mona ki lelo ba mupe baza contre
Kabila tiki nombre ngana kopesa po yo kopesa te. Kabila tiki biso 6 millions à 8 millions de morts. Dans la République démocratique du Congo. Mobutu a fait 32 ans. Article biso combien? Article biso combien de morts? Non, personne ne sait pas. Mutuna ingeta mupagisa ngome yabo limse pesa zo mutuna siko Kabila obo maneti ponani pesa ngikiva ko zo mete. Yaza mukonzi. Yato ebite. Nyezo babu mwanatina, nyezo basala na tina te. Ouais, basala na tina to. Ingeta so mtazo lamba sikazo kanzela palia. Mani. Siko msomda sombe lamba poalata. Bien sûr. Ingeta. Donc siko aobo maneti ponani. Aobo ponani. Voilà, tokende bien. Lelo area zo ki mukonzi. Akanga même batu lelo baza. To yebi yango ba waneza ya biso te biso to solo ba auto zo komona. Lelo sok to zui to pesa ba référence, to pesa ba référence marqué pena to zo ko citer vers la fin, to pesa ba référence. En 1992, Toyebi Nini Oye Salamaki, à l'époque, il y a Papa Mobutu entre Joseph Tshisekedi, Wamulumba, na Monseigneur Mosengo. Toye comme on a ngoli sous na 2002, si je ne tombe pas. Toye sous comme on a makamwana sous na 2006 et na 2011. Le lot toye comme on a ngosiko. Le lot nombre oyo lobike Kabila bomi koma. R bango bayaki soit déjà bayaki. Kabila zui. Tozalaki suna guerre na mboka. Matika to pesa kaya no moni pona kolongola oaza na bokonzi senga ki balekela ka bongo. Moni pamba te pouvoir senga ki pesa mabanda kala. Ça il y a 30 ans. Akoma dia physiquement mbotamutu mobuta akoma dia fatigué. Mais akopesa bokonzi pa nani. Azana bato crédible to akopesa bokonzi. Aboyaki pamba te mbuta Tshisekedi azaki sous comment na malonga te na miso papesi po ayeba ki malamu akopesa pouvoir ndi lilo bapesi pouvoir bapesi bokitane pouvoir apesa ki etende sali ete faye ka force mokeya po ilongo la force mususu moni ndi sa makibongo do wana ko contrôle par des principes mais lelo o balobaka si a 8 millions de morts au Kabila bomi tunyo question aboma pona nini pamba te soki ya kolinga kozwa minerai ya este aza mokonza kozwa pekisa ete moni okopekisa ita ozwa soki lelo na okato plus wana tatangonja sikoyo nombre wana ebimi par rapport à quoi nzalaka ande mutebomi population congolaise kasi yanto ebiti yanto ozwa pesa ya nuité tobi boye moni to na diaspora tozana accès à l'information yamboto loba réponse na to pesa réponse na biso pomba te boza konuka to pesa ingeta kifata avandi azokozela Antonio Mboko avandi azokozela to yebike muyaka o jeune asrola makasi na ville ya New England o place ya dinzo avandi basololaka donc baza tellement beli bazo landa pena tatangunza na réponse ingeta yanto loba batu oyo babomaka pona Congo eza ba société oyo eza kosala mingi ba pareil à communication na bango pour mater ba boy ko soma matière première na Congo so ba somba kolta na yo ko taxer ba mo lokola vedi ba bénéficier te so ba somba cobalt na yo pour ba sa ba batterie na ba pour mukilelo na pétrole ba koma na ba mituka électrique il faut batterie wana donc matière indispensable cobalt ya moni guerre est wana même révision ya code minier ba d'accord na ngote. Parce que pour soustraire la matière première, il faut semer des ors, il faut semer chaos. Alors il faut koufi bakozala. Ce que koufi wana bien sûr, ozolo ba ngunza, ozo tengama, ozo mema somo la izala bref, zala tikotaki. Ko iza YouTube. Au moins lelo bana bandeko nyonso oya biso bazolanda biso ba olinga oza ndenge ya dinza za clair. Question na ngana répétango. Nombre oya 6 millions ya 8 millions d'habitants. Oyo lelo akufi Mobutu a fait 32 ans. Au pesi biso nombre te o Mobutu atikaki ya mort. Mais lelo nombre o Kabila sali na 17 ans. Donc 32 na 17. Donc ça fait 15 ans. Différence à 15 ans. Mais il y a sali 8 millions. 6 millions à 8 millions. Mais Mobutu a fait 32 ans. Au pesi biso non nombre wana te. Siko yo lobi kete no batu oyo bazoko somba. Bato bazo sala ba computador, bazo sala ba mituka, imprimante, ba iPhone et tout consort. Donc tout le baquet eza loposo pembe. Mais sikoyo lelo nombre oyo wana donc loposo pembe ne mutakenda ko bomba bango. Matondo mingi ya onto loba. Moni il est aux pesa eza opesa mutuni la responsabilité. Bat bola na biso bazana ba niveau différent. Il faut pesa biso mangonga poto parachute to pesa réponse oyo banso ba kokela. Po mbunja za mama
tu vois que ça bilei moi musali ya pilipili te musali ya pilipili musuli oza moto makasi te so pesi réponse kana catégorie moko et pesi pas ça mususu bien s'il faut pour ya kaka côté moko yango tolo babo lelo ko pesa un nombre de morts oyo sida abomi comme te sida bandi mususu bakanisa kyango za itumba nzambe donc ça vigis fab kina ba laboratoire occidental ti lo sida zo boma on peut savoir mutu to chiffre exacté donc le poso pembe azobata mana sima bande ko na biso ba ignorant oyo lelo bazo sala libala le poso pembe nde nasongi songi na ye akotia bino entre bino bo tout na mitu ye apesi bino mindoki pona ba avantage na ye akomiso ko seka bino kota bino musika on peut batia o la fromage o eza epa na bino donc ce qui ngano toyokani ba indo toko éviter ba mort o esala mana mabe na biso Afrique pamba tezo bénéficier na biso te moni donc toi l'élément oyo tokotia oyo mundele député ya Union européenne ye morazo loba makambo obzu to loba lelo donc tata souligner l'élément oyo comme la biso mona wapi oyo ndeko mundele azoloba makambo oto loba lelo awa ce n'est pas Kabila za cause ya ba mort wana ya este eza ba pouvoir occidental parce bazo boma biso eza yete Kabila a face na Arménie naza nango soutenir ni ya population Kabila za nango dès ka kota ka étranger dès ka ya ka ya kozonga Rwanda ya kozonga nani za boy donc aza même délaissé moni donc a la bras de fer o lelo ba ko comprendre les lobby moni aza ko s'opposer na injection ya libanda siko biso bangunza otoza national to tikae non à la personne tem na idéologie moni donc to la élément oyo mundele azo ko reconfirmer otolo ba été le poso pembe mutabomaka baindo du jour au jour mutu o aye ko kabola bino aye ko yiba bino totala mambele kana Corée du Nord na Corée du Sud nani a kabola bango le poso pembe moni akaboli même peuple moni Soudan awa nana kaboli Soudan le poso pembe moni donc akotika biso na kimia kaka te tant que tout PCK litoi yango toloba eti tolandelema oyo totala wapi oyo ndeko mundele azoloba azoko reconfirmer obongo toloba tolanda tata ngunza tomuni osengi élément yango tozana ngo tobungisaki yango totika nano public elanda toyoka nano message yo bisika ngunza bata mi tolanda. Merci. Orateur suivant, nom de la Monsieur Jean-Luc Chapartin. Monsieur le commissaire, chers collègues, nos résolutions soulignent à raison le bilan humain, humanitaire du conflit en RDC. Toutefois, je crains que... Voilà, Tatangunza Batami musika Antonio Mbuku. Buta la presse Tatangunza Batami. Alinga kinde kaka réponse na yende posolo pembe pesa yango. Voilà ce que Tatangunza na komona na onion yo pesike donc Kabila abomarate donc bamindele ne batu babomaka. Ingeta banda ba ya komona mabela nzambe, ba ya ko découvrir peuple nzambe, moto moindo. Abana mabitu batikala mabela na biso bazwa bozu oyo tata mukeli a pesa biso babomaka biso d'une manière à d'une autre. Baboma moralement, spirituellement, physiquement, idéologiquement, oza suko exister te. Tandis ozana ozak moindo. Moni so tunika kombo tunaka komba moindo. Apso liboso komba le poso pembe. La poso prénom pembe ni ya kombo.
okufi déjà osasu yo te. Voilà, un grand merci. Comme c'était vers la fin, comme on a besoin de souka, tatangunza question na ngaya souka. Naibike volume de émission oyo kezala pour contradiction oyo ya tatangunza naibike masolo eza mulai na biloko oyo ya pesi biso ba réponse mais selon oyo to bongisa ki na synthèse na biso ya ngoto to la conclusion pour nous na tatangunza. Tatangunza oyebisa ki biso ke boye papa Tshisekedi na mwana olobike Joseph Kabila na papa Antoine Tshisekedi oyo lelo ke son nom mon père atika biso ke olobike te non lié azaki donc na tata na mwana na nazaka na efficacité ya expérience ya ko transmettre na population ou bien na ndako te tata za tata mwana eko kita na tata na likabo po amakila tata kasi ba circonstance du temps est différente. Résistance aux acquis na Mobutu. Tant au Mobutu azwaki est différent na Kabila le ayekoya. Kabila pele ayekoya, les pères ayekoya ba kutana les pères mais les fils ayekozwa et kabangi. Comme tant mususu. Comme na vision du monde différent. Moni ba na réalité différent. Lelo o émission tout ça lelo o. Quelque part ce bataille yango to ba komisile sango to ba o balanzinga nzinga naye ba omone quelque part soutien mo rezali batu bazo luka bolamu ya Congo pe bolamu ya Afrika bazali mais là mususu na tanwana bazanga ki bangunza lokola biso bikolo babosembo oyo pe libanda mboka pe na mabele bangoni mabele oyo lilo eze kamba mokili actuellement na États-Unis moni donc quelque part temps changé et puis réalité est différente politique ya papa Etienne Tshisekedi déjà différent la politique ya Félix Tshisekedi a mené réalité ça ko s'imposer bango moni Tshisekedi asaki ye mo azo peser lilo faili pa ye azo peser ça ça peut poids na opposition moni donc quelque part trop ça lokola Félix un good job donc tozong selema tondo pambate accompagne réalité moni akoyiko za la radicalité 100% non kaka non veut dire à mon réalité la réalité non donc à soumettre la volonté publique la volonté divine même to koloba moni pambate ko ndima oyo ya kozwa bokonzi oyo malgré tout bato bazoloba ndo baoloba ke azwa ngo la pesi ko pesi la boy wana prévité catholique aussi vraiment na terrain ou déjà cour constitutionnel a reconfirmé ici li oyo e quand même likolo mon isoka liba travailler à commun accord bomo comme abeza to lingine bomo ko ezala to boy makila Congo ya makila ya Congo etanga lisusu moni donc ezalaka pas ce qui a penché les sources na pouvoir chrétien n'est pas aussi passé kozala pour risque ezana. Mais ce qui est au lobby pe lo moko po na boyi pe na kolando mingi à propos ya ta au lobby ke lo moko ke Félix Tshisekedi na papa na biso papa Martin Fayulu mwana mboka oyo ke au lobby ke soki ba kozala na nzambe ya bapa ya mais soki bango bali baza bato ya ndako moko ingeta toyebi ke baza église moko ya omoni ki esala ke ba yo kanakte na Genève pambate message na bango za message ya division chacun pour soi Dieu pour tous moni. Donc Jésus a yaki na pete maki na épée na epo akabola bango po akabola donc akabola akaka bakoyi koyokana te pamate baza na religion ya bapaya soki bazoki na kiboyi nde tokoyokana po biso bayinzo za bongo peuple ya kimia tolinga bomoko biso ne ba socialiste tolingi bomoko ezala donc tomi kokela yango okoya komona ete bakoyokana te pe batikala pe koyokana te taw bana basambela pa pasteur moko église moko bayokani pete alors ni seli bayokani te koko soza liba o baza derrière Fayulu ils ont des avantages makasi koko soza makasi moni mokila molimo monde spirituel amona musika koleka azomona ete na réalité même Fayulu même Tshisekedi Occident aligné bangote Occident zolinga kaka balkanisation ya est élément préparé bandakala eza Moïse Katumbi race intermédiaire a facilité la balkanisation à est ya Katanga donc ndela oza na plan lelo ya 2055 na bandongo lelo après parler ya lelo alors ngaka ni Congo kabwana parce que ça trop grand pour na bino bo kambango bo diviser ya moni photo pesa ba kondi soutien photo linga ba kondi na biso
pour babanga biso population qui babanga le poso pembe. Voilà, bien sûr, Tatangunza. On m'envoie bien, à bande à tromper, on rejeté vers la paix. Tout quelqu'un a 3 minutes, mais 3 questions. Oh, Ezo Kolanda, Tatangunza. Tatangunza, le loto monaki président Mobutu Azalaki, Tozalaki na CNC, au pays Azalaki kaka organisation, Yabamou Peno, CNC, surtout vous sentez Lelo, car Yamo Bamimilek, biso comme 5 ans, non? Ngete ba catholique. Ba catholique. Siko lelo na komona na gouvernement lelo to moni to comme sous na 5e président de la République démocratique du Congo. Mais surtout na parti ba membre conseiller présidentiel hein. Mais est-ce que bino pe bangunza bosala rapé pas? Ngete yango toza ko koloba toza na tumba moko entourage ya bakonzi wana ndenge ba utati ba koma bakonzi. Bana no ba christianiser. Baza ko empêcher bakolo mabele ba nationaux to pousse na pembe na mokonza mboka po ba mona ni moni moinda kolisa iloko moki égoïsme batangisi na kelasi azui réponse le musu azui réponse moko to mibale abombi mninga mona le musu mninga pana réponse oyaza na ngote or so ba kabili ba réponse na ba to bini ba excellent ba kaboli moni mais bazo bombana vedi mundela a laksi batu mabe ate biso mabe moni. Donc, on veut dire, yo kaka ya yo, yo pe kaka ibumba kaka ya yo. Donc, yango mona été, tous en difficulté, batu akaintsaka biso, tous en makoki, tous a ceux qui n'engente, tous au bunde la bonsomi ya Congo. Po toyebi oyo ibatami, toyebi oyo izo bongsama na molili oyo zo mona te. Biso tozo mona yango. Yango mon tozo lo baboye na toute neutralité. Ba konzi ba otaka uta ipaya tata apesa kabla mtu likabone ndiki bota mana mabota o ife ya ekamba baotaka musika po bakoma bakonzi wana mais même bango moko déjà bakosa maka pamba te pa bautaka déjà bake déjà na ba bonzama bapaya akanti ki bakomisi ebongo na kimopaya njo akoye bongo ta likabo ya mbotama fesco azonga na ba pese ki bokonzi wana bakoko wana ba soutenir yi nde bongo akozwa liboso ba camarade ba conseiller o bazaka na penchant ya religion étrangère nde tozo comme lokola ba étranger na mabela na mboka na biso moko. Or en réalité milenfu il a fallu bokonzi ya Congo to mukonzi ya Congo ba sentir na ye ba ko kamba il faut azinga manana na ba chef coutumier pouvoir ancestral pas maté bon baza ba nationaux. Moni chef coutumier arozwa mbongo tacha mbongo na poto arosoma ndako na poto au plutôt ko kibongisa na ne pas yazo kambela na province na mabele na ye wapi ki kumune ezali mais au moins ba ministre o bazuba o batani pa bapaya o bazwa mbongo na bana bafanti na mikila bapaya. Alors veli bazo kamba à moitié bana makongo bana Afrika bape na mikila bapaya siko baza au juste banani bazaka ba traître ou bazaka kan avantage na service ya mundele les épées ça passe même baoza la ba premier élément ya déstabilisation ya bokonzi na bino moko pour ceux qui lelo kaka mutayibi mbo na gouvernement yo chef du gouvernement to yo bokonzi mboka o sanctionner à quelle opposition donc il faut même que boma opposition to kambande ba nkumba kambaka na quel rwamba kambaka na système o lelo toza ko imiter l'opposition pembe aveuglement ya baka la démocratie eza frein pour na biso peuple noir pour na biso bayindo toko combattre à manière à l'Occident ezalaka que chèque. Voilà un grand merci que émission oyo to kati angote volume de nango bozo dans quelques jours parce que tikota que ça vraiment tatangunza na banza bolandi ba question ya denzu zitu na ba réponse ya tatangunza pona succès à synthèse na biso ya denzu a succès ne loko moko tatangunza avato peso mona ya suka et lelo Félix Tshisekedi azana on a 0 mois oh ça sali depuis pendant la proteste serment a été et que lelo to yebi était que ba pesi biso nombre de morts oh Félix Tshisekedi depuis azu ki bukonzi nanu bimite to yebite est-ce que à la longue et comme futur to kozwa yango ou bien to kozwa yango pas wana etali biso te ya dinzu etali bango na bango bakonzi ndenge ba kotamsa yango tatangunza na banda to kompe na vers à la fin message nini oyo sukisi na oyo oyilaki biso lelo na plateau concernant nyonso tulubira te biso to ye kopesa sangwa kimi ya nzamba bakoko to ba ete l'opposition bana ligne na bango bana bakoko na bango
kotika aligné na bino kotika bino culture tradition faut boyambaka ya baninga mususu alors so boyambia baninga mususu bokoma ba doubler wa pa bokoma ba esclave à l'éternité nde tozonga na bokambami ya nzaya bakoko na biso oyo apesaki lolenge ya kozala malonga ya koko babiso nde biso kitani nango nde biso bongo tokolisa yango na lolenge oyo biso lingi tokolisa yango toza ba copie colite ya loposo pembe ya Occident ya Asie ya Orient pamba te biso toza bana nzambe donc toza pe na Israeli oyo ya biso na ba valeur na biso na lolenge oyo ya biso bakoko batambola ki ya malonga pamba te biso bongo tozalaki baya yambo tosale mokili ezala nyonso bomona lelo ebani na bayindo nyonso eza lelo ebani na bayindo eloko moko te ezali esami lelo moyindo azati na kati donc soki yo physique mozate matière no ezali soki matière ezate intelligence no eza na kati yango bomona ete ba Brooks du jour au jour ezoyaka na Afrique po bazwa ba cerveau ba génie créateur bakende kotonga mikila bapaya bakende siko Asie lobi bayaki na Occident moni yango montolinga bokonzi ya Congo et soutenir na pouvoir Congo mboti na balandi biso ninga olobi ezali kasi ngonga ezalaka mukie na bandi ba maele balandi biso ba pe bongo ba finga balandi biso kasi toza bayindo toye na kimia toyeba oyo esengeli bongo toyeba pamba te touti na ignorance tobotami tokuti déjà que ba religion étrangère c'est déjà uta ba koko ba biso nde toye bongo kobongisa ezali bongo tumba ya pasi kasi na bomoko na bino kopesa biso maboko toko parvenir bon kolongola ignorance kati na biso bayindo peuple moko tabikaka na soutien spirituel ya basusu même le poso pembe les razaki na bokambami ya nzamba bapaya oyo a imitaki ba biso ba Égypte ya kala ba ancien égyptien mona ki azaki na désaccord na Yahweh nzambe na bango mais les azongelaki message na bango ya nzambe na bango mona ki akomaki lelo komi puissance biso pe faut se conformer na message ya nzamba bakoko ba biso apiaki fumu kimbangu apiaki mama kimpavita apiaki ya biso bakoko basakolo batelemaki na beteni nyonso bayendo bazwamaki to se conformer na prophète majeur fumu kimbangu obonga za molakisi nzela biso bayindo tozonga bongo à la une ya message ya nzamba bakoko oyo bongo religion africaine za bongo kotangisa loi ya création siku na semono anza mibeko bya bikela pona kokoma bongo bomoko na tata mokeli bomoko na nzambe pamba te bongo tozonga lisusu bana mapamboli bana oyo bakobakisa bolamu na mabele Afrika pe na mokili mobimba matondo mingi. Voilà na banza bino moko bolandi oyo tatangunza ayeli biso awa lisusu na ya denzu luzitu tebike continuité ya émission oyo dans des jours bolanda ngo bokoyoka nini oyo esengela lisusu ya denzu amema tatangunza mais lelo na komona kibukonzi oyo toyebite so tatangunza basepeli na passation de pouvoir mais question oyo toujours ekilanda ina bandeko bokomaki toyebike na continuité yango bokozwa yango tatangunza soki akoza éligible ya ko répondre biso yango ndengi bosengi na ya denjuluzitu et un grand merci na bino bozui temps ya kolanda intro oyo pambati évolution ya République démocratique du Congo soki biso moko tosali yango te toujours to bandomo na bêtise en bêtise parce que les loto moni monde lobeli ba président o président boyayaki président wana yi nini chanjaki nini balobelaki oyo et porter un plus bien deux plus na peuple congolais. Un grand merci Nabino Bolanda volume 2 à suivre.